Bonjour, 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 bon déjeuner, bonjour notre déjeuner de ce matin, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele bisika biso bizwibino, lelo ezali déjeuner na biso nazo mela te na ngai na fraise sans lait ekosala bien na yebisaki bino na kobanda komeka kokitisa miliki muke muke vraiment bayenge na bandeko na biso ya pundu dia Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na bandeko na biso église catholique o basala ke totanga ba école ya kitoko et puis toke na lombango tolobi ba shalom ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'éternel ba shalom bisika bozali pona bino ndeke tokoma ko bimisa ba verset biblique lokola récitation merci na yango et puis tolobi ba salam na ba musulman lelo ba kolia lobi ba nini ramadan esilaki carême esilaki basalaki mouton na loso bakabolaki biloko na ba voisin baliaki basalaki eloko babengaka sadaka fraternité. En tout cas c'était bien, nzambe a mona bino et puis toute tendance confondue oyo nyonso bolingaka sous les baoba bayenge bambote ebele matondo na bakimbangiste tokei pe kuna topesi oyo nyonso baneo apostolique babima baeglise nyonso kaka place nyonso ozali yebaki oza na place na se ya sous les baoba mpona ozwa déjeuner ya ntongo conseil moko ya moke 10 minutes 15 minutes toleki nzela tokei na baoccupation na biso bamosusu bake mosala bamosusu bakotika bana na classe bamosusu mutu na mutu aza na programme na ye oyo olalaki nango na ntongo kochange yango te otiaki yango deja na maboko ya nzambe sala programme na yo keba kochange baprogramme yango nde likambo toyeli lelo na déjeuner ya ntongo tokopesa conseil olingi kocontacte la danoise je suis là na 0044 74 59 62 52 17 okozwa la danoise na bopete nyonso tu et puis tokosolola ekozala na ndenge ya tokos vraiment bandeko nanga voilà na ntongo ya lelo toye tosolola na makambo oyo etali baprogramme na biso baconseil ndenge tosengaka na likambo moko boye bandeko na ngai mutu moko te nzambe apesa ye nyonso ekoka mutu moko aza te même nga naleka liboso na bino apesa bino baconseil nga mpe nayokaka baconseil ya bato donc tozo kovivre na communauté na solidarité parce que nzambe ye moko alingaki ezala bongo sino te tolingi tozala lokwa basoso bandeke banyama oyo mutu na mutu aza kokende selon instinct na ye eza kotinda nyama wana akende gauche akende droite abaluka boye asala boye mais biso toza na conscience oyo ezosalaka edifférencier biso na banyama banyama eza instinct biso eza conscience na biso wana esengaka mwa aide ya saint esprit aide ya moto aza pembeni aide ya boye alors bandeko na nga c'est pour cela na ye tolamusa conscience moke naka oza na problème moko boye ezotungisa yo okokende kosenga conseil epai ya nani ntango osengi conseil okosalela conseil wana ndenge nini et puis résultat ya conseil wana soki eza positif okobetela mutu wana apesi yo conseil maboko soki eza négatif okosilikela mutu wana mais oyebake mutu wana azali mutu donc ndenge totambola babi qui risque rien n'a rien mais eloko ta mosusu bato ebele na communauté na biso ata na bacommunauté bamindele ata partout tomonaka tolobi te nasengaki ekutu conseil esimbaki te alobelanga nasala boye esimbi nango te alobaki tosokolaka na savon boye akosaka na ye fo ezala ye asalaka na ye na makambo mosusu nga so nasaleli yango esimbaka te eza normal parce que tozali po moko te tozali tobimi na famille moko te toza na makambo ekokani te eloko mosusu ekosimba epa na nga ekosimba epa na yo te yango bomonaka toza na diversité ya makambo même diversité ya bapoudre mosusu yo tie bozomonaka boza na bino même couleur moninga pasi atie boye mbala moko evandi na elongi na ye esimbi yo tie boye ebimisi yo comme si batampon donc mutu na mutu parce que pa na ye
po ba maduso nzoto na ye ezali ouvert oyo yo ozomona na leini te ezali ko absorber poudre wana mbala moko evandi yo po na yo eza fermé tango tie ezokotisa poudre te evanda ebimisi yango etelemi ou bien po na yo eza na huile ebele mafuta mingi na nzoto biloko wana nyonso ekontaka yango na bandeko na nga balobi ka qui risque rien na rien ngai nake na live together toza na live together site na biso des rencontres oyo bato ebele bazwi mpena bamabala ya bien bavi na bango eza kaze mais yo ta mosusu mpo ya ozwa nanu te bando okomisa ozwa mpe te mais ye mosusu mpe ovandaka boye neti lobi na bengi ndeko na biso ya mwasi akomisa banda na juillet 2020 mais kaka sikoyo na ye kokutisa na ye komona mobali oyo bakokali bacritère ozo comprendre donc eza ndenge wana bozela moke. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Patrick. Hein? Oui. Ma femme est en Norvège. Ok. Maintenant, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Bukavu. Ok. Patrick. Oui. Ok. Ah, oh, ça qui est Danemark? Ouais, pour la Zakite. Moi, c'est la Zakikuna. Ok. Au groupe, ça m'a eu 5 à 10 minutes, n'a rappelé, hein? S'il te plaît. Nazo Bengo, merci beaucoup. À tout à l'heure. Ok. Voilà, bande konangai, bah, excuse belé, voilà, ils ont ambiance, nous sommes en ambiance, ça va comme il y a conseil, il y a ambiance, ma camion surtout. Donc, bon, mon idée, tous à busy, de konabiso a outi kubenga. Alors, bande konangai, likamna ndeko loba ba conseil wana ndenge to senga ba conseil ndenge ba résultat na webimaka emsu to kondana ka bato ba pesi yo conseil. Alors pour ne pas ko condamner mutu o ya pesi yo conseil bande konanga eza pe pas que yo o senga conseil te parce que quand tu ne demandes pas aussi un conseil tant musu pe okoko kende na nzela ya mabe parce que nzela nyoso bomona kata mutazo mema mutu kawana tozana ba fait tozana ba nini ba code de la route nyoso les ba benga ngoza ba conseil comment ko conduire voiture place no ko telema signe o la kisi boye eloko boye saxi boye ata biso to ba mema train eloko boye donc eloko na loko problème na problème il faut quand même air moko au monique sagesse et simbité au sengi pe conseil et pas baninga et ça la mabete mais ce qu'on resenga conseil et pas ya nani parce que tant ozana mutu okoko déjà dans ndenge bo solo laka na camarade na yo na mutu bo okoko yeba déjà peu près la danos azali genre ya basini okoko ko confier pe likambu à garder est-ce que okoko peut ko yebse likambu bo pas sur solution balam. Est-ce que camarade on attend la ranae c'est juste na otambola nenga parce que azam tout mo boaka bakanae to solo la ranae bien mais côté conseil pende simbarate ko kende ko senge conseil te o mona moi si mususu banda mobali aboya ye ubi banda baboya na mobali ya mona ka mibali kaka koma ko yebsaka mibali balela ka bango mibali baza batute mibali baza boye nga kutu mibali ozomona déjà mutu ya ndenge wana soko ke ko soumettre ye likambu na yo ya libala yeba ke ozwa réponse car le basundola e les cas mibali bazé belé alors que mibali bazana bango belé te mibali ba koza le belé mais est-ce que mibali wana basala bango pona yo est-ce que yo za na chance ya ozwa sou libala donc nyoso wana est-ce que yo moko tango zo ke no boya libala conseil o bayoki oboyi ozo na mutu na ozo prévoir que obala lisusu bien ozala ka ndenge wana. Il faut qu'on examine. Ndenge tu examiner ka bandoto, ndenge tu examiner ka makambo nyonso tu, ndenge pe il faut to examiner ba conseil otozwaka. Même ndenge boyaka na ba chaîne, aucun na chaîne oyoki conseil, aucun na chaîne oyoki conseil, aucun na chaîne batu baza ko benga ya modèle na modèle. Batu musu ba benga baza batu monde oyote, baza ba diable ba yaka ko semer désordre. Yo, mais toi tu es là, oyo qui conseille, moi c'est mon bois benga qui, problème au penyez zaki, penya problème inangai, ya, kozwa conseil wana bongote, examiner en gros, parce que moto ya bengi, yebi na nou penzate, yebi penzate soka uti na mondi nini, soka za nani, est-ce qu'azali infiltré du diable, azoko benga na téléphone, pour na que,
nini aya ko diviser bato omona bokozala bato baze ebele bazobenga mais okocomprendre te mutu moko azoloba ngai nazongi lisusu mais yo mutu oza mwana nzambe yo lingo opesa eloko malamu bazoyamba yo na fond te mais okoyoka mama moko boye aza koya kopesa makambo mabe aza koya kofinga mais mutu oyo aza kodirige ye mpe azosala ngo na nko te parce que ntango bozobenga mutu asilisi mutu apele ebengi mutu akotisi mutu mama wakati nazongi lisusu afinga akei nazongi lisusu nalobi boye na boye yo moko mozomitu nini ye azozongaka bazoyamba ye nzoka ndi aza infiltré du diable bango bazwaka ta mosu autorité na makambo basinfiltre basimpose mbala moko bino bana nzambe mwa botikali kidiba bozo comprendre yango nzambe aloba na biso ke biso tozalaka panike te yo oza mwana nzambe kozalaka panike te oyoki conseil soit 3 jours 4 jours une semaine examiner conseil wana est-ce que conseil oza bien est-ce que likambo et puis soit responsabilité na yo na likambo ba conseiller yo soit responsabilité na yo ezate muto a conseiller yo akoma responsable ya makambo na yo que soki simbi te la danoise muta conseiller ki ngai non parce que on t'est pas obligé ngai na pesi kaka point de vue na nga pe kozala ekoti sentiment na ndenge yo yaki na problème bamsu de bayelaka problème kokende pe na problème na yo te opesa ozala mawa ata mobali nazosala mabe ata bana no babungi nzela ata bayibi yo mbongo ata basali yo boye n'allez pas présenter ton problème et pas ya muto olinga pesa conseil otia mawa liboso obanda kolela obanda boye yebaka kozwa conseil ya malamu te akozwa part na yo zala forte oleli c'est normal tango oleli esili siko omoni ke nakomi mwa makasi allez au pamsima ya miso komi bien nde obandi kosenga bato ba conseil ou bien soit tu peux ozu problème wana olatisi yango x eza kuta etali yo te oye olobi tala na situation moko boye mutu moko akonfie nga likambo moko boye problème eza boye mutu wana kopesa conseil sans sentiment ayebi kutu eza nango yo te bomona ata même bamédecin bapekisaka bango ke non okoki kotraite famille na yo te oza avocate okoki kokata mwasi no akwei na mbeba yo kozala place wana te bakotia bakolege mosusu parce que nini basentime ejuwaka yo deja oye na kolela yo deja oye kaka na monoko makasi bato nyonso bakotela yo oye kaka na mawa bato bazokotela yo osepeli bakoteli ngai me nzoka bakoti yo na libulu makambo baosala bakotisi yo na libulu loko okokende mosika te ta mosusu 6 mois après pour okwei mbala moko apo bandi koloba bato bakosaki nga bapesaki nga conseil mabe parce que yo attitude nini oyaki kolobela problème na yo attitude wana bandeko na nga ekontaka ne viens pas kolobela problème na yo na attitude moko ya détresse ya mawa bayokelo mawa na mawa wana bakopesa conseil ya mabe na mawa wana okobundisa bato bakoloba tala basali ye boye nzoka kuta moso au contraire yo nde mutu oza mutu mabe alors ne venez pas oya kosenga conseil pona yo nde ozwa raison d'abord c'est ça aussi tu veux pas te dire que ngane na okesenga nini conseil boye faut nga nazala na raison faut nga bapesa ngai raison oza deya ki oza deya na position ya raison ozo comprendre sikoy ntango bakopesa conseil oyo eblesse yo balobi non osali faute mutu wana aza faux yo ozokende kolukaka place oyo bakopesa raison eza mabe il faut moko kondimaka mpe tort ke likambo oyo nde balobeli nga naza na tort alors olobi sikoyo nini nabongisa ndenge nini koexplike obongisa boye kende nango boye sala nango boye mais omona peuple ka ndenge nzambe asala biso tolingi jamais kondima tort olingi kaka ozalaka na raison oza deya na position na yo moko boye ntango baopesa kutu conseil ezoleka nango ezosimba te ezokota te lokola libata baobwakele mai so aseka pupupu ekotaka na nzoto te donc ozo-comprendre fungola motema na moto oyo yo ye apesa conseil pesa ye confiance asilisi kopesa conseil kende koexamine yango zwa bapour nango na bakontre nango
conseil a pesi yo engo ba pesi yo conseil otuni conseil o pesi ngai est-ce que contre pour nango eza ndeni contre nango kozala ndeni est-ce que ko memanga na ndenge ni oyo lobi na ngai ke napakola mafuta oyo napakola hydroquinone oyo nasala boy pour nango eza ndenge nini nakoya choko na kongenga na miso ya bato contre nango eza ndenge nini dans une année 2 ans 3 ans 4 ans obeta ba cacher nelongi obebi maboko yindi okomi koluka biloko kotelisa ba maboko okosala boy ozo comprendre donc oyebi déjà yebaka pe ba conséquences ya ba conseil oyo zosenga tout na mutu ana peso pe ba conséquences na yango ozolo bananga ina sala boy ozolo bananga leo na boma libala ozolo bananga lelo na sala boy est-ce que pour na ngweza nini contre na ngweza nini ndeko osunga biso to okende musika mais soki kaka toza wana pona kosenga conseil après oya ko bamba muninga apesi yo conseil soki esimbite ingratitude pesa na kati wana oye kosenga conseil esimbi okei esimbi te obandi koloba ye mutabomela nga libala ye mutapesa nga conseil oyo nakele na mboka oyo ye mutaloba na nga na bwaka ngunda boy ye mutaloba na nga na leka na Maroc ye nda conseil aka nga iboy parce que esimbi te on dima ki yango poani soki bapesi yo conseil nakomi koshite eke on dimi conseil wana mama tata ekomi na responsabilité na yo eza lisusu na responsabilité mutu apesi yo conseil te surtout soki eza nango écrit te soki eza nango verbal etali yo donc tu as accepté conseil osaleli yango mais soki apesi yo conseil oexamine yango ondimi yango cela veut dire que ekomi problème na yo et puis soki bapesi yo conseil ya libala ou bien ya ndenge nyonso tu ce n'est pas que okende koyebisa mobali na yo okutu kingandi mutu apesaki nga conseil okutu boye ladano aza lobaki okutu boye sikoyo oza sire ke mobali na yo soki conseil wana eza na désavantage ya mobali na yo toi tu crois que mobali na olinga su camarade no wana toi tu crois que mobali na olinga baparent na yo soit yango na omonaka nga na loba mingi na lobi non biso baparent tozo conseiller bana mais ntango okomi na libala na yo mobali na okomi conseiller na yo mobali na okomi onyoso mpo na yo ne venez pas, tu peux demander des petits trucs, mais ne venez pas livrer tout libala na mobimba et pas ba parents na o ba monde ba koma lokwa ba parents na o ba pesa ko ba conseil non wana bo sala ngote tu risques ali ozala na problème donc mobali no pas ko pekisa OK na lingi bisu mama no na ndako te na lingi su tata na ote na lingi komona ba OK ne pas ba parents na ote wana eza buzo ba benga ngo buzobologie o ba parents ba éduquer yo au bali comme la responsabilité mobali na et ya na bouté na mo eza na responsabilité mobali na okoya kotuna mama ba biloko mike mais koya kote koya ko salir mobali na yo mabene nyonso epa ya mama na yo non pas ya bandeko na yo pas ya ba proche na yo non yo okobongisa na mobali na yo mais bandeko no bakotika na haine o comprendre relation même camarade na yo lingaka ye mingi asosala mwa mbeba olingo tuna conseil n'allez pas exposer pas maman na yo n'allez pas exposer pas bandeko na basi bako yina camarade na yo alors que yo lingika camarade na yo lemso bando luka conseil alors luka conseil libanda ya famille et ça la bien alors déjeuner na biso ya tongo ezaki un peu sur les conseils ndenge nini ya kosenga conseil ndenge nini oko examiner d'abord conseil wana avant ochango na misala et puis ceux qui va pèse au conseil yeba ke tango yo ndimi yango et comme responsabilité na yo moko et simba etali yo et simba te etali kaka yo n'allez plus ko zongela moto apesa ki au conseil pour no bana ko condamner non tango soupe abenga ki yote yo moko mutu oyaki alors ye apesi yo selon mutu na ye selon expérience na ye balobi l'expérience des autres et koki ko matsayo et kope ko kwesa yo. Voilà. Donc wana lelo ezakika sur les conseils to kokuta na bakala mingi te na pokwa to sololi vraiment merci na bilonyo sobolandaka déjeuner à tongo bon partager ma vidéo nanga s'il vous plaît bandeko nanga bomonde batu babengaka bazuka ba 1+ na makambo to lobaka bon partager ma vidéo nazo yebisa bino ke chaîne nanga ekangamaka
banda janvier ezonga ba notification esalaka lisu malamu te. Mais pour la chaîne Simba, bino nde mutu bo Simba ngo bozana ba WhatsApp, bozana ba Facebook, bozana ba page na bino, bozana ba Twitter, bozana ba Instagram, bozana ba réseaux sociaux ebele. Partagez émission au partager, hein? Baninga ba yoki ba bo s'abonner, yo zelaka ni pona ko s'abonner. Muso ko benga ngala danse na landaka yo, mais na s'abonner te. Mais qu'on s'abonne au Kanché Salani. Et c'est le côté. S'abonner. Fina cloche de notification. Ne soit plus moitié au monde qui fona au pam sangwa. Fina cloche de notification. Et qu'on s'est bien pour nous rater. Ceux qui pour l'ingéter à s'abonner kaka. Qu'on s'abonne pe babandi ko ba bonde la rabino. Pourquoi? Bote la basite bandi ko na biso mususu. Au monde kaka 100 000, 250 000 abonnés. Mais bino botalaka, bozo s'abonner te, on a ko s'abonner na ngate, na talaka kaka. Soko s'abonner YouTube ba opesa ngata elikuta te. O désabonner pe ba opesa te. Mais faut ko s'abonner pour na ko soutenir mutu oyo, aroya ko na tongo ko pesa bino déjeuner, bomela, bongote. Voilà. Alors to monani hein, bonne journée, voilà. Et puis bon travail, na bato ba ok misala, soko lala ki na projet na yo. Au check on déjà na maboko nzambe démarrer ezate okoma bitala tala bikota kota na ba site nyonso obanda kotala tala ba live eza wapi te to lingi lisuma ba ofinga te na ba live. OK, to changer na sengi merci na ba chroniqueur nyonso ba chroniqueuse nyonso ba youtubeur na ba youtubeuse nyonso merci na conscience autozui et salibiso bien. To batu nyonso bazo batolingi kofinga te etikala ndenge wana likambo sara tola ete ya mutu nyonso tu ata bimi na ye aye kosala batapage na bimi bokanisaki nini me kofinga tozongela ngo lisu te etongaka mboka te ebebisaka makambo nyonso tu. Alors à bon attendeur salito bye bye tosololi bakala mingi te tokokutana ka na live. En tout cas, venez nombreux ce soir pour na tosolo la sans tabou. Merci. Bye, bisous.